et l'humiliation. Oui, c'est vrai que tout na nengeni mutu o azana muto nzamba sala a supporter humiliation. Oui, ezala makamusu subasi bazo subir lelo, eza humiliation, mais nazo ebiso que mutu moko te akoma na gloire sans ka le par épreuve. Shalom, shalom, très cher Internet, c'est aussi quand nous sommes landabiso, na banda on a notre téléphone, bino nzambe vraiment lola mon abino papa mbola bino ebele, c'est votre humble prophète Samuel Eric, ouais, c'est votre présentateur émission bolinga malamu, biso cadre na biso, il y a notre chaîne na biso za ka mingi 100% Jésus to belaka juste où ezali aux entours il y a parole de Jésus-Christ ko démontrer ba to ezali Yesu. Et puis pour l'édification, na yonde konango zola na katsanda ku maman, couple, jeune sœur, jeune frère, pourquoi pas ba païen parce qu'il va païen pe, il faut ba yoka parole pour se convertir. Début ya gani ngolo ba nzambe sepelaka na liwe ya mosumu kité. Et encore une fois, merci à notre la patronne autobengi maman Anna Kalambai, nzamba la lola mona yo papa mbola yo, papa na biso Carlos, couple moro malam, couple moro bien, nzambe pena apambola vraiment bino makasi ainsi que tout libota mobimba na bino wana, nzamba pa sans oublier église Oesika, papa Carlos azokamba, même na kati ya Paris, na bosante pasteur Christo Emmanuel Katalai, mobali ya bato ya mama Rema Sabaot. Nzamba pambola bino. La Nignon soit na CTV ba o de baza ko s'abonner, bo s'abonner encore une fois massivement, pourquoi pas tout un 10 millions d'abonnés, pourquoi pas yo au s'abonner, soit un vrai chrétien ou ko s'abonner, mais soit un faux chrétien ko s'abonner té, soit pas un vrai chrétien ou la émission elle est au lanango, surtout que soit une jeune fille pour sa maman au lanango, c'est très important vraiment. La pesiba na ngai nyonso o boyebi ba mbote belé moi to tanga ba kombo zati parce que mission cadre parole ezabna mo mimi pena mo bangate pour ozali libanga makasi ne totombola Yesu. Amen. Pour une émission mususu libanga ozala mangamna yo mususu mais totomano la bo Jésus. Le na kata plateau, nous avons une femme, une grande femme. C'est Azali, moi si à pasteur, moi si à prophète et puis il est pas encore exercer ministère pastoral. Il y a vision, il y a mobile naïe. Pourquoi le autre baigne dans cadre parce que moi on de stoko tiango, moi de Max, babenyango moi spécial pour les femmes. On a habité janvier ça moi spécial pour les femmes té, février ça quitté Max kaka Max. Et puis ce Max c'est l'équipe mois d'avril ça sous et longue ya basi, na été comme banane. Na cadre journée de la femme, ndeto bengié. Tout cela na makambo yo eko édifier yo ndeko mwasi ndeko mama ndeko fille ndeko femme to yeba yene mutu to tourner ba question en répondre biso ola na mission na bokebi partager na bandeko na yo partager na batunyo so partage surtout mingi partager na basi et vous allez bien s'il y a des questions sur monsieur Sili comme la biso mais numéro na opé ça obenga ibo sola naï. Peut-être qu'on a besoin de l'isakoli pour avoir ma casse dans ma cambon. Il y a ma qui on a été à vrai. Il y a ça, maman ou maman internet était donc fabriquer la maman so biso monnaie toujours le faire lancer mais Isaac ça a déjà ministère à terre a déjà à kamba mikoliza koya to koma sur le lieu nenga sala musala nzambe boromona. Il y a tellement souvent les canaux internet était tout le monde a place à terre raté mais azama kasi na affaire sociale ya opé sara ba ofele na ba veve mais l'été yango pe toyoka kate mais ye toyoka elelo en pasola les bible et toyoka ozala béni. Merci beaucoup à mon caméraman qui n'a bien accueilli le noble Francis à fond la plateau pour tout le monde à notre invité à mon collègue lelo en tout cas et si vous allez nation au CP là. Shalom maman pasteur. Shalom, le prophète Samuel Eric. Bonne santé, bonne makamionso. Vraiment santé ça bien, angolon au kato vivre makamionso peso kindi bien ayo. Oui. Na lingi ba bazolanda biso la caméra où se présenter, na habité une femme mariée, célibataire, divorcée, to oazola ka sabatu mikolo ebilongi na ba internet, na habité malgré la présentation na lingi vraie présentation malamu et ozala yo moko.
Ok, merci beaucoup. Batnyoso Bozo Landanga, Ngakumbunangai, Naza Madame, mariée à Monsieur Josué Pembe Krisnovich, au hasard qui exerçait ministère prophétique, ministère Nabiso Kumbunango, la puissance de la divinité. Nga naza ko servir Nzambe na se alliance na ye na toujours na ministère prophétique. Na kokolo baketoza couple prophétique, marié, mère de 2 garçons, Bénédicte Kimbukusu Pembe. Merci beaucoup. C'est-à-dire kombo ya maman pasteur comment on est Bénédicte Kimbukusu Pembe. Pembe ndazu comment mobali Kimbukusu c'est comment la bango famille quand on dit Kimbukusu directement na moni l'apôtre na kombo ya Christian Kimbukusu oyazalaki Dakumuda Newman. Donc c'est la petite sœur ya pasteur Christian Kimbukusu ex Dakumuda. Amen. Ok, merci. Ok, l'autre je crois que tout sur la très important pendant quelques minutes. Lorsqu'on parle d'abord une fille, elenge mwasi to ba on a lingala parce qu'il y a bilingue donc moko et puis kokota moi français moko mais kokota en anglais te cause ma casse en anglais lorsque mais quand peut différencier biso entre une fille et une femme mais quand peut différencier biso pour to kota na katia notre émission. Merci beaucoup prophète Samuel Eric loko la émission eza bilingue et beaucoup expliquer nga moko to kota moi français pour koto lingala moko ezala moi passé. Ce qui n'a pas moi différence entre ce qui n'a pas sa moi différence entre fille et l'engé moi si na femme na koki koloba ete fille aza mutu oyo atteindre nanu âge adulte, ok, c'est-à-dire que oyo azo lekisi période ou bazo benga adolescence. Mais contrairement à la femme, moi si tozomona mutu oyo azana sexe féminin oyo eza différent na yo mobali oza liboso nanga mais oyo a commis déjà na âge adulte, c'est-à-dire alekisi âge adolescente peut atteindre certaines maturités et comme ici na kiboyebi moko na kibozalisi moko oyo elenge mwasi azana muti. Donc so na kokyo suka bongo na mwa koto oyo ya lingala ndambu tozo bunana nango. C'est-à-dire une femme c'est donc pour un normal femme c'est la maturité et une fille aza nanu na se ya azana adolescence azokende tina âge adolescence, ok, âge adolescence après adolescence nde tokotaka na âge adulte na tranche wana kobanda bomwana tina âge adolescence nde tolobelaka fille mais moto alekisi déjà âge adolescence a commis responsable a commis na maturité nde tozobenga femme. Ok, d'accord, merci beaucoup. Nazo qui dit directement la question. Mission il y a une femme nakati ya libala nakati ya société nakati ya Jean makamonyoso. D'abord la femme d'abord mission na eza nini? Merci beaucoup l'homme de Dieu le prophète Samuel Eric. Mission il y a moi si selon nga voilà. Nous en a deux aspects. Ok. Selon nga en tant qu'éducatrice parce que nous avons professeur quelque part. La femme c'est la cellule de base. Ok. C'est-à-dire c'est elle qui apporte l'éducation. Donc rôle ya femme ya liboso aza mutu oyo amemaka éducation na kati ya famille. C'est-à-dire que barol mosusu au papa akoki ko jouer étant le responsable, le chef de la famille, mutu aussi ko ayaka ko appuyer ya mon éducation pour ça la ke barol wana et tenir ndako eza mwasi. OK. Deuxième aspect, l'aspect spirituel, étant une femme servante de Dieu, je pourrais dire femme rôle naïe Bible biso aza bâtisseur yandako.
or kotonga o bazoloba eza na nzela ya briki te o tokotombola briki po totonga ndako mais eza selon la prière selon ba bonnes œuvres selon nzela ya malamu oyo azolakisa na bato ya zokamba d'abord aza éducatrice mibale olobi aza éducatrice en général parce que papa azo élevé moi papa apesaka semence maman aboti et il y a un moment où papa azaka susu na ba rôle de prêtre mutu oyo suivaka mwana de près c'est maman et tant ozo suivre le prêtre première chose eza éducation maman femme aza ko transmettre éducation na mwana et voilà pourquoi ceux qui mwana a réagir mabe batalaka na mutaliboso maman na ya éduka bien te na aspect spirituel tozo loba ndenge bible lobi une femme sage bâtit sa maison façon wana ya construire eza brique te o to telemi mwasi lokola yebi nzamba zubrika bandi tonga non c'est-à-dire azotonga ndako ne na prière azotonga ndako ne na ba qualité azotonga ndako na kolakisa bato ya zokamba ezaka bana na ite toko se retrouver que na kata foyer moko ozana na bandeko ya mobali na yo ozana bato ya église ozobokola ozana façon moko boya ko se comporter façon moko boya ozana bango ezosala kenda kunetongama na lolenge nzamba zozelela. Donc c'est un peu ça. Deuxième aspect, ou premier aspect, deuxième aspect. Na aspect spirituel, moi si Azan Muto apporte la lumière. Apporte la lumière pourquoi? Webinda ou quelque soit qui toque au nango à l'homme de Dieu. Ce qui mouille des témoins tout découvre et en katsanda kozate. Lumière de ça là que toye ba que chambre est ordonnée. Salon est en ordre, même tina cuisine. Si comme moi si azan mutu o ayaka kopé sa éclairage na vision mobaline. OK. Donc c'est-à-dire moi si oyo azo ko construire azan moi si oyo azako sala que vision ya mobaline ezala visible partout dans le monde. Bon soki moi ça nga balate. Ce qui moi si on a baladé par rapport à la question notre réponse notre question tout na ki na nga non une fille a un âge moko tina âge ya adolescent dès qu'elle est âge adolescence directement a comme une femme donc abala mais maintenant si maintenant que cette femme là oh ya ça l'exi âge wana mais abalité ce qu'abalité bible ebisi bisoni moi si oyo abalité azo vivre pour la gloire ya nzambe c'est lui son époux. Mais oyo abali azo vivre selon gloire azo sa la gloire ya mobali ne oyo abalité mazape azo comme apporter lumière par rapport ya comportement na ya façon na ya ko vivre na société a opé sa gloire na créateur na azo transmettre pe éducation couper cette éducation so dépendre te ka ko bota ou bota te. L'homme de Dieu, koutani na moi si mon robo est tapé cet exemple ou à la timabe ou soit à tikinzo toné polele. Azo la qui sa éducation ni o ya super azo transmettre éducation mais négative, ni éducation diffuse. Ozo mona azo transmettre éducation mais éducation ya malamuté. Parce que na moi si na mobile muto azaka na influence ya ko transmettre facilement et le ko pas baptiser moi si. Na habité soza d'accord. Oui, dans l'autre cas il faut le bas. Moi si ndazaka na capacité ko transmettre et loko facilement et pas pourquoi? Parce que même tozomona même na mode lelo. Ceux qui ezana bat o bazoko baby sa plus ba jeune fille. Na ba coutrement na façon ezabasi. Donc c'est-à-dire ezana secret moko, ezana loko moko nzamba chakati na basi o esala que lorsque une femme s'élève pour exercer leadership ne loko moko ou bien ko apporter témoignage ne loko moko bo ezala en efficacité. Ce qui toke na kati ya Bible, femme o a témoigné qui makambo o Christ ayebisaki la femme o Yesu Christ akende ko senga e mai to yebi mo Samaria oui Yesu akoko kuta na pena mibali akuta na pena mibali
ateya pe parole bamona pe bamiracle mais arrivé na mwasi Bible elobi ntango a rendre témoignage je ne sais pas na contredire Bible te soki Yesu ayebisaki ye nyonso mais yoka langage nalobi cet homme m'a tout dit c'est-à-dire à extrapoler même au-delà pour que à attirer batou baya ba vivre rencontre on a personnel à vivre dans Nzambe c'est-à-dire elle a eu la capacité de transmettre une lumière na batou bayoki ozomon et cette femme là au total elle n'était pas mariée mais elle a 5 jours azana 5 jours kasi baloba ngo na lingala ni mwasi o abali na nte azandumba azamwasi andumba azaki véritable ali na nte mais azalaki na eloko a transmetaki donc ko transmettre éducation to ko transmettre valeur moko et dépendre te obala to balati c'est-à-dire papa ngolo baki ce Christ a kota na Samarie la personne que Christ a utilisé c'était une femme donc moi c'est me permettre que Yesu kota na Samarie parce que ba disciple ba kenenze la mususu mais yo ça retardé nan pour nous c'est la moi si attira qui paye Yesu donc c'est-à-dire c'est que en quelque sorte peut moi c'est on a pas attira qui paye Yesu donc c'est que na temps on a pe basi ba na bango basi bazaki mais mon seulement pas attira qui est comment azoleka la place à mon atelier makawana ba puis ezaki belete l'homme de Dieu ba puis ezalaki bel mais pour nya telemeka na puis comme moi c'est azalaki c'est que moi sur zo kanga vous en a valeur vous en n'importe qui parce que bato bien pe ba haut cadre pe na katsa mboka na bazalaki bato pe ba yeba ki pe makambo mai pe bazalaki mais pourquoi est-ce que ko telemaka na puis esika moi si azalaki c'est que yo moi sur ça n'importe et puis na air ni na air à soi na air ya soi c'est que yo moi si ozana valeur ce qui ozai capable de telemisa mokonzi wa kela ngai na yo Christ c'est-à-dire c'est que na moi si congolais congolaise basi nyonso mokilo bozolandanga boza capable ya ko telemisa lumière pe changement na kati ya via bato c'est terrible hein? Oui l'homme de Dieu oui il y a solo l'homme de Dieu nazoyebisa yo ke donc moi ça telemisi Yesu moi si atelemisi Yesu vous savez même na kati ya Bible ezala makambo susu Yesu bando sala bat babando ni bako babenga ngoni ko bokuta te ko ngunya te mais tant kaka moi si nda sopelie mafuta na makolo apangusi na suki na e comme si j'ai 18 so parlons ngolo banoni mais nina lobake moi si ozana pouvoir ya ko marquer époque pe génération na yo à cause ya lumière o ezakati na yo OK oza n'importe qui te oza instrument te oyo bat bazo benga ke moi si akoma instrument ya plaisir non oza un instrument oza na quelque chose o ezakati na yo ekoki ko benga changement ekoki ko benga lumière transformation ya peuple mobimba dans le monde entier. Tout le monde moi si mon sous na kati ya Bible. Rahab. OK. L'homme de Dieu est bien. OK. Rahab une femme prostituée. Oh donc peuple mobimba qui que moi si on ba l'union soit dans la poste. Ça dit aratate. Mais cette même femme là a été servie d'exemple. Oui. Voilà pourquoi j'aime ce que mon mari, l'homme de Dieu, dit. Il aime dire que Moutounion soyo monake a osala makambo eza négatif, il a la chose de Dieu en lui, sauf que le diable a désorienté. OK. Ndumba ozomona ndumba nazanelo kwanza. L'homme de Dieu zanelo kwanza. Bazanelo kwanza. Bazanelo. Nazo ebisa l'homme de Dieu. Bazanelo kwanza. Bazanelo kwanzambe. Otuna nazanelo kwanzambe poa. Kasi poa nini? Vous savez, diable acha eloko te katina. Nzambe tango akeli yo nanga l'homme de Dieu a déposé eloko a valeur katina. Diable a tali lobi non moi si on a combo ya Bénédicte nazo mona avenir na e a ozamusali na Nzambe a osai la Nzambe mais nenge na keleli aza mwasi ya kitoko nazo sala en sorte que na désorienté
nanzela onzambe abengeli. OK. Et na kati ya désorientation na nde memake muto se retrouver na chemin oyo eza yaiti. OK. Bana basi nyonso te ba se retrouver mwana mwasi mususu retourner osaki ndumba pwani azangi na réponse obiso. Eza te grand souffrir. Eza pete ke ya nyo koma te ayeba te po nyonso osaki ndumba. Donc mutu nyonso yo mona quand même ata mutaliboma o mona ke mutaliboma azanelo kwa nzambe ba désorienté. Comment mutu azanelo te ba sepelso ba pesilo. Bible ebisi bisoni. Mutu azanango bakobakisele mais o azanango te ba o azango ba robotole na o asani azanango. C'est-à-dire le diable a moni oyo zanango. C'est-à-dire alobi non le kola oye ekoya et vous allez tellement glorieux non sani non désorienté attention batama boma misusu basi misusu bandumba to mona lelo ils sont des élus de Dieu. Merci beaucoup Toyambi le servant de l'Éternel n'a pas encore une fois notre maman Anna Kalambai Colochène en tout cas lumière né yango parce que fungu la chaîne ka pona mambo évangile et pesa mena basi nyonso te na pesa ba mama nyonso mama Rema Sabaot na pesa mama Mi Coutinho Fernando na pesa ba mama Anne Mbula na pesa mama Sanjo mama Esther Malela na pesa invitation li kan émission ou dribbler ka ngai mama matriarche ou ta ki Angola je crois maman na revenir na yo na koye pa na yo ba nga déjà que non la porte est grandement ouverte ya on nga mi ba mama po ba mama ba boya raté en tout cas bonne journée na bino de la femme na bosa te Sandra Djangi ya Sandra en tout cas ya bino ainsi que yo moko pe merci non bien souhaité na souhaité maman Thérèse maman Moboti ya maman Anna Kalambai en tout cas ba fête na bino le kamalamu basi nyonso ya République démocratique du Congo par le monde na te ba nyonso ba s'abonner na chaîne na biso na bosalite Natacha Gola, merci parce que vous s'associez. En tout cas, bonne fête Nabino pour vous, les femmes. Bonne fête Nayo Claudia Panzou. Bonne fête Nayo PD, merci. Bonne fête Nayo. Na maman Noélie Bilele. Noélie Bilele. Na précisément aux États-Unis. Moi aussi, il y a prophète Bilele. Moi, ça Fabrice Bilele. En tout cas, bonne fête Nayo. Bonne fête Natacha B. Boleli. Bonne fête Nabino. Ok. Je crois au lobby blo mo aussi blo mo makasi puis blo makasi moi c'est quelque chose il faut pas se lumière. Sikoyo tant balobaka journée spéciale de la femme. Pourquoi ba tiara journée spéciale de la femme? Donc à part journée on a vos assos spécialité. Merci beaucoup l'homme de Dieu. Koloba journée spéciale de la femme et la journée mon corps et ça na battu on va se concerter balobi que journée où est comme journée de la femme et ça te qui est en spécialité mais bazui qu'un jour mon condé ba mimi a une spécialité et ça te que so balobi journée spéciale ya prophète Eric et ça te que prophète Eric azaka spécial pour un jour wana prophète Eric azalane spécial chaque jour mais si que le jour wana ils le quoi jour ils ont marqué spécialité na au-delà ba spécialité zanango ya papa yango et ça par rapport ya mwana baba si mususu mona ba en panne donc après bola ta venir en panne te ce ka journée l'équipe pas ndenge boaka ba pantalon bandio pour le transport Pona boye, pona bo monde dans ta patron na souple, bona bo pourquoi pas beaucoup là ta ba panique parce que même je crois 1 Timothée chapitre 6 bazo parler babi que non la femme tout en ngo na revient na ya pas na yo naité Bible pardon oh no bana babandaki na basimi verset c'est le prophète ngo ayeba ne parole té ako kambrier ba tout pamba pamba pour mes até ya na ngai yo encre correcteur pour les gens batum soit na biso émission mais ba encre correcteur tout le makambo au Bible lobby ngai ya batute 1 Timothée chapitre 6 Timothée on a côté ni aisanga mikolo yo alonga na lingwa la akom na bon marché Timothée 1 Timothée chapitre 6 tout le monde à chaque fois les 8 mars ne bino ba mama boso bunana kolata maputa en tout cas moi si penazo na identité na bo moi si vraiment car les 8 mars en tout cas là partout dans le monde même la poto oh malili bonabo alors là ta pantalon malili eba na sauter alors là ta liputa dépend kitoko
nini même moko aza kolokwa mobali na otanga komone ate mukona ngope ala trapper liputa na otanga komone ate na boy polémique parce que pourquoi la journée on a football tamba puta pour besoin de sa identité wana mais pourquoi pas pour anité moi ça rola ta liputa te yo ça va yo na mona déjà la ta no liputa yo côté wana na longoli yo mais ba femme musulmane ban la to yeba bona robe wana ba ko se couvrir malam mais toi bi journée spéciale de la femme musuna ele kaka maman na mona mutusu liputa ya nini ya couper décalé liputa ya couper oh te bi pas ni faut muta tonga malam qu'est-ce qui fait que la biloko wana et ça ma bongo bon au moni lelo l'homme de Dieu na makambo yo eza ko influencer mode mode donc je pourrais dire qu'ils ont mode parce que liputa soko tongisi yango et bomba nzoto au couvrir nzoto mais moi si au moins kazui liputa là ti coupé décalé donc azui liputa comme étant ici okay. Comme étant ici à salala qui ça parce que toi là ta liputa pourquoi ils a par rapport à Afrique parce que moi si Afrique ba ebake na identité ma puta ils ont ndenge culture africaine ils ont ils a ndenge na Europe Europe et comme il ko accepter aussi comme une femme africaine to ebake na liputa donc tant moni moi si mo boy azui liputa o eza symbolique pour l'Afrique a commission yango coupé décalé à comprendre te donc ti siko à comprendre né identité te a combiner na nous maturité osomona a comprendre né te yé moi si azanani parce que dans lobby muto aza lumière azo l'axe exemple parce que tant yo che coupé décalé na liputa donc wapi image yo zo pe en tant que femme qualité à madame ezate donc je peux dire qu'à comprendre né te pour apporte Paul à lobby de Timothée chapitre 2 je crois verset 9 1 Timothée 2 9 1 Timothée bonjour la Bible pour na quoi ok Abiboy. Je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, avec pudeur, modestie, ne séparent ni de tenants. De très son en simbate. En simbate. Tosuka a pour la virgule. Apporte Paul à lobby. Abinali que moi salata n'engue moko ya malam. Est-ce que toi Diobi moi s'il faut apporter lumière. Moi s'il faut boy. Nyoswana au PC ba honneur nyoswana mais lorsque maintenant les femmes bazola tamabé c'est baza or ya Bible oui baza or ya Bible ils appellent abomination adoye po ba ngo mais oui so moi ça zola tamabé ebsanga boso mbana lingi ala tabongo mobali alingi alata bongo pona ye soki pona ye gloire à Dieu so pona ye meza na kati ndako me banda te soki eza pona ye na uto ye bisonga lobi mwasi oyo abala te aopesa gloire na nzambe mais oyo ya bala nzoto na opesa gloire na naye na mobali ne so mobali na lobi alata bongo pona ye babima pe bongo te bakobima bongo parce que mbana seza bongo te tanga bimi bongo a exposer mwasi na ye a exposer mon signe soka lati bongo pona ye na ndaku na eza problème te mais tango bimi au pesi image eza na public ezotala oti est-ce que l'on yo transmettre na public ya malamu ne lokolati mabe tango oloba ko lata décemment eza te ka liputa l'homme de Dieu na ko lata na pantalon na moni ke na za muntu munene par exemple na ko jamais kotika ba partie na ngai oyo et serré ngai na public na zui loko moko et couvrir nga na lati bien ozomona te que ne na mona mamsuba si musu excusez nga aza nzamba kelio bien to boita kelio bien ozui neti colon na loba neti colon oza nzoto ozotambola na etamboli na peut-être ka tiene pe sous-vêtement donc ozo ko indisposé bat mona mutu mususu ayoka soni na place na ye mais ye moko ayoka soni te donc aza à l'aise azotambola bongo azoka soni wana eza kolata na pudeur ti kolata na pudeur eza même oyebi ke mutu alata mabe bika yebaka alata mabe oui bayebaka ko ayebika alati mabe maloba te ke nayeba ete alebika alati mabe ntango oyebi kolata o lisumu eza nini
eza opposé acte oyebi ke eko eza mabe yango neza lisumu. Donc ti alati bongo ayebi ke nde naza boye nabimi mpo nasala mabe, soit na séduire, soit na kende na bebiselo moko. Yango nde Bible ezoloba. Elobi te kaka ke valeur poza na valeur pour la tali puta te. Est-ce que bon ce que toza culture bon donc c'est que na poto ba nous bando la tali puta ta yo. OK. Merci na ba balandi biso na kati ya notre chaîne biso to na se na li papa ozumelenga mama. Dans un besoin pendant quelques minutes au pesa quelles sont ba valeurs autokuta pa basi par rapport ya au pesa exemple na kati pe ya Bible. Quelques valeurs ou moi ça nango mais aux exemples moko ba femme ngo ba se retrouver na kati ya Bible donc autant la pena caméra yo moko pour zoloba. Oui, l'homme de Dieu quand nengo lobi il y a des femmes et ça na ba rôle musus au moins 6 fois jouer en tant que donneuse de vie, en tant que vase de grâce. Hein? Parce que nous avons comparé na stado comme étant femme, comme étant vase de grâce. Or, vase est un récipient où est bomba, soit parfum, soit maille. Donc, il a tellement de valeur. Moi, si oyo alinga benga ma femme de valeur, yali bosso, selon l'homme de Dieu, je dirais qu'elle doit être d'abord capable de supporter la charge de son mari. Oui, quand on dit supporter la charge de son mari, ce n'est pas dit que moi, si il faut nous laisser à Mobali du lundi au vendredi, bien Zouabarol à Mobali. Non, ça veut dire que moi, si Esengeli a accompagné Mobali dans la vision. Donc, c'est cette femme-là. C'est cette femme-là qui accompagne son mari dans sa vision. C'est cette femme-là qui supporte, qui a un grand cœur. Comme dit la Bible dans 1 Corinthiens chapitre 3, 1 Corinthiens chapitre 13 verset 7, la Bible dit l'amour supporte tout. Quand on voit la femme, on voit l'amour. Et lorsque tu vois une femme vase de grâce, ça doit être une femme, elle doit être une femme, pardon, au hasard capable yako supporter mon baline ou so kabala te ko supporter batu oyo baza pene pene na ye. Et sengeli azana motema ya monene. Deuxième aspect, moi si oyo aza vase de grâce, aza moi si oyo aza na comportement moko irréprochable. Totangi na exemple oyo eza na Bible, Bible lobi la beauté est vaine, la grâce est trompeuse. Or, moi si oyo bazo lingela aza moi si oyo azo craindre Nzambe. Moi si oyo azo craindre Nzambe ko sala ke molimo na Nzambe akobongisa comportement na ye. Et eza moi si oyo azo veiller ce que comportement na ezala irréprochable. Ce qui toke na Bible na livre ya Genèse au chapitre 24 à partir du verset 18 tina 19 pour mona qu'il y a une femme qu'on a appelée Rebecca. Rebecca azalaki na comportement moko irréprochable. Pourquoi? Imagine-toi que Nathan ana mutu o ayebi mutu te okutani na un simple voyageur o ayebi si opesa emai mais a se porter garo ya kopesa même na bibwele mai. C'est-à-dire azalaki na comportement ya malamu. L'homme de Dieu, cette femme azalaki na comportement malamu. Troisième chose, je peux dire que cette femme-là, au akoko benga ma vase de grâce, aza mwasi oyo azali na capacité ya ko gérer bateau nzamba tche pene pene na ye. Comment est-ce que akoko za na capacité à ko gérer bateau o baza pemene eza à cause ya motema nzamba pesi. Soto ke na Juge chapitre 4 bomona keza na mwasi moko babengi na kombo ya Déborah. Cette femme qu'on a appelée Déborah, elle était juge en Israël. Azalaki na capacité à gérer, koyo kaba rapport ya bat bazo ya ver, yepe ko trancher makambu ya bat. C'est-à-dire elle était capable de gérer bat onzamba pesa qui na kata Juge chapitre 4. Elle était remplie à ba capacité à gérer bateau baza pene pene na ye. Ozomonde. Et pour chuter, une femme vase de grâce doit être une femme capable de supporter les épreuves et l'humiliation.
Oui, c'est vrai que tout na nengeni mutu o azana muto nzamba sala a supporter humiliation. Oui, ezala makamusu subasi bazo subir lelo, eza humiliation, mais nazo ebiso que mutu moko te akoma na gloire sans ka le par épreuve. Dans la Bible, na femme au babengi Marie, na Matthieu chapitre 1, verset 28, cette femme, elle était vierge. Azala qui na qualité, mon comme, mais et au salanini. Moi, si oza vierge, mais azala qui na mission quoi accomplir, c'est-à-dire que akomana zemi abota Messie. Or, na kati ya Israël, moi si oyo abalana nte, oyo akomi na zemi avant mariage, ezalaki humiliation pour elle. Mais elle a accepté cette humiliation-là, elle a accepté cette épreuve-là pour que, à rendre le lot témoignage à Christ na vie. Voilà pourquoi nazo ebisa moi si moko ozo passer ba moment ya épreuve ya vie na. Na nina rassurer que bomote. Parce que quand après l'épreuve wana eza na gloire moko eza ko accompagner. Na lingi na ebisa moi si moko o aza déterminé, o aza ko supporter ba humiliation, ba injure, même na kati ya mariage. J'aimerais te dire que c'est un temps, ça va passer. Eza na temps mukie o makambwanyo sereza lokola histoire pona yo parce que gloire ya sika eza pona. Voilà pourquoi nazolo bana moi si moko siko o azolandanga siko. Oyo azo passer ba moment ya difficulté na kati ya vie na ye lokolo za moi si abengami kopesa lumière ata na kati ya mariage no ténèbres zala ki nazo prophétiser sur yo ka nengo zo landanga bo lumière ekota na mariage dans le nom de Jésus na suki ka na ba femme te nazo loba na fille oyo azwa Yesu lokola lumière po na ye guide ya bo moi na ye ozo landanga sikoyo ozo aspirer na grandeur à cause ya connexion ozo landanga siko na connecté na kombo na Yesu Masia tika lumière ekota na vie na pe okoma capable ya ko supporter des preuves nazoloba na mwana mwasi moko azaka motema esuka kaye akoka ko supporter likambo te ngana kokaka te ba finga nga fona loba na communiquer yo discipline na kombo na Yesu lumière nzambe ekota kati na bomo ino à partir ya lelo be preuve comme normal pona yo. L'homme de Dieu, preuve ezab na bengango lokola escalier, o ezo accompagner biso. Preuve ezab accompagnant d'élite na biso, bazo accompagner biso tito comme na destinée na biso. Voilà pourquoi nazo ebisa moi Simon ko o azo célébrer journée de la femme, oza plus spécial que journée wana. Oza plus spécial que journée. Même ceux qui va supprimer journée wana ozalaka spécial. Na lingi mwasi moko bo azo landanga siko alobake naza danger koleka journée ona parce que o eza kati nanga eza capable ko éclairer monde entier mobimba nazo loba na mwasi moko bo azala ki sous-estimé o babande ko beta lisolo na été peut-être parce que oza na infirmité moko nazo ebiso infirmité oza nango ezo empêcher te oko ki sa mission nzamba pesa ona muki. Voilà pourquoi na ebiso kolela soute pangu sapinzoli tellement peloba que j'ai quelque chose en moi ou eza capable ya ko influencer monde entier tika ite nzamba pambola biso basi nyonso o bazolanda biso na tango yo na pesi numéro na nga téléphone ba o bazana ba suggestion bazana ba question baza pe capable ya ko nourrir biso lisusu na ba connaissance na ko pesa numéro na nga 081 70 29 356 082 18 85 735. N'a répété 082 18 85 735. Ce même numéro ya on a salé la na WhatsApp. Na pesibino bambote tika nzamba pambola biso tokokuta na prochainement toyebi ke tokoloba sou bien nangolo molimo mosantu. Merci à l'homme de Dieu le prophète Eric Samuel Kasongo, journaliste Katina Nkolo azosa la différence entre ba journaliste msusu o bazoloba ke bazala nzambe me bazala nzambe te me to mona bango na misala nde ezoganga. Merci pe na cameraman o azubiso ya azosala ke biso bomona biso dans le monde entier n'a profité sous ce qu'on peut s'amboter. Ah, l'homme de Dieu, mon époux, c'est lui qui a fait de moi une femme.
o accepter ministère nanga. C'est vrai bato mingi baloba ke femme ana ministère te mais la bengami na kata ministère à cause ya ministère na ye donc 1 + 1 = 1 à koti na kati lisusu ya etongango à cause ya onction na ye l'homme de Dieu qui me suit le prophète Josué Pembe Krisnovich na ministère la puissance de la divinité nyonso pe na souhaité un très joyeux anniversaire. Il y a 2 personnes spéciales ya vinanga ya liboso mama nanga Maman bébé Kissita et si Kozali mère Kiss, joyeux anniversaire, je vous aime tant. La femme avec un grand cœur, Yami Balé, c'est mon grand frère propre, le pasteur Élisée Christian Kimbuku, ex d'Akumuda Newman. Yamba joyeux anniversaire, y'a part, y'a petite sœur Nayo, y'a Souka. Tikanzamba Pambola, toute la famille Kimbukusu. Et sans oublier mon coach, l'évangéliste Michel Kimbukusu. Yende Pena la Kisanga Bible. Na maman Blandine, la servante de Dieu, la flamme de feu. Blandine Moutela, Oumela Tozaka Asu, ba coaching na yo, Nzambe apambola biso. On a profité kopé sa bonheur nanga pena maman na biso Anna Kalambai, moi si à papa Carlos Kalambai, yene mtaosala ketolo na se eyebana. Tikanzamba pambolo maman tozaka wana na lumière oyo zopesa na media nzamba memo susu musika. Merci beaucoup.